Internet, il y a fait communication. Il déstabilise dans la seconde. Oui, bonsoir mes chers compatriotes, biso ba résistant combattant état-major à France et Yango tous allons démentir la circulation à document moko les alliés qui circuler na qui préfet annuler marche ezali bobele le 28 wa congolais bino nyonso bozala marche ezali fali pupa na ba malfaiteur na ye babimisi eloko wana po ba lembisa mitema ba congolais biso ba combattant ya France Odombo Babé Masombo Guy Gérard biso tout ozali awa to démentir document wana ezali document ya mensonge ezali identité ya mabe usage de faux oyo basali yango par groupe ya fali pupa oyo bazali ba criminel baza kobimisa ba arme bazali kobimisa ba document administratif lobi to ko porter plainte pe to ko memela préfet document wana soit disant que bino bopesaki bango que bobo ili biso marche c'est tout et ya kolela ezate to ko sala wana biso nyonso ensemble ingeta. OK, d'accord, ça va. Merci chers amis, je pense que pour monde babé outi koloba document wana ils ont circulé dans les réseaux sociaux, ils ont identité. Ils ont document lukuta parce que les autres dans le monde il y a communication, il y a réseaux sociaux. Bazo linga ba déstabiliser bateau yo ba za déjà en France parce que bande ko mingi ba outi Londres ba misusu ba outi déjà Allemagne ba koti bato mususu pe bazala ki prêt à koya ba déstabiliser bino poto za lebelete. Rendez-vous na biso ezali vendredi na Bercy. Document on est identité parce que ce que na site na biso à CCDP info to zui même site ya préfecture to cheli bino so ki bo cliquer wana bokomona ba document nyonso ba annulation ba manif nyonso oyo il est quand même ya biso ba congolais té parce que lelo na internet ce qui document déjà est bimi commis officiellement automatiquement na kati ba site il y a place il y a provenance à document wana ba ko tcha na kati site na bango donc na site à préfecture document on est até ezelo ko moko ba falsifier yango na groupe ya bato fali pour na ba déstabiliser quand na biso donc rendez-vous ezali le 28 et au Simba le vendredi le 28 à 10h pour le vendredi TV donc vendredi à 10h déjà troupe bana kota 10 tous les 4 coins tous allez na boulevard de Bercy tous allez na rue de Bercy tous na quai de Bercy donc babisika wana nazo pesa bino eza ba point de repère poto eba pour neutraliser ennemi à côté de biso na combat ya peuple ingeta. D'accord, ça va. Bino mo moni tozola la té tout temps toza mouvement pour na makambo yo. Jamais te kuki kondima fali abeta parce que ba Rwandais ba bomba ni sima na ye. Bino bozo mona ka fali mais derrière fali il y a des gros poissons qui se cachent derrière fali pour na ko déstabiliser le mouvement ba congolais. Donc document on est aussi circulé dans les réseaux sociaux et ça document moko identité za lokuta. Tu as informé parce que bato bako benga mingi bato Canada bato États-Unis bato bazo benga partout donc ça document même en France bazo benga biso donc yango to démentir yango au plus vite possible bato bae baki non makambana ba osala ezali lokuta ndenge ka ba continuer kokosa bazo kosa peuple congolais tina moya lelo bazo kosa besoin que étouffer souffrance ya peuple pour bino bo régner na ba Rwandais ezalaka te quand même tous à la battu tous à la même battu pour respecter le peuple congolais. D'accord, ça va. Rendez-vous vendredi. Après Awa, Bruxelles pour Nagno Kalong. Allez, ciao, ciao. Bon, tout développer pour vite fait.